le défunt papa F.TSHISEKEDI wa Mulumba. Bajio papa anda sala neni. Bomisi batebele, bomisi betide bela, bomisi batebele na Kinshasa. Mais bazoka mbongo pas Kabila futa kabango. Alors Félix a signé par ordonnance moko boye, makambo moko boye biso peuple congolais tolingi yango te. Donc Kabila a choisi Félix. Mais muto a battre une élection c'est Martin Fayulu. Papa, tona mambo ya bukula masekwa te. Tona mambo ya matamba te. Biso tozana makambo ya kolia mamua te. Biso tolia mamua te. Na marché tosomi musuri tole. Tona mambo ya makambo te ke ya tribalisme. Tribalisme na bango basala ngona ndenge na bango. Biso pana biso ezalinde to evacuer politique nambe. Olandi, tribalisme na bango biso sali komba oyo. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans cette émission Cointi Coin, une émission Cointi Coin, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à participer dans cette émission Cointi Coin, partout dans le monde entier, on a par rapport à Bino, Congolais, dans le monde entier par rapport à Mambo et les Kaka. Biso Congo. Cointi Coin, c'est votre émission. Émission qui permettre yo partout Congolais dans le monde entier de participer à l'émission. Merci beaucoup, c'est votre humble serviteur Yannick Wenge moto oyo atonda na kibonzambe biso so nzambe te eza mawatro lelo to solo mambe belé kaka na kati ya émission na biso oyo Cointi Coin avec Général Malila. Comprenez vraiment émission ezaka ya Général Malila te. Eza bato belé boza monde entier boko ipe ko participer na numéro na biso o eza na Afrique d'ici de ko ipe o benga pe o participer na émission o Cointi Coin eza pour na ba congolais nyonso ozaka partout na Kinshasa partout dans le monde entier. On va parler sur Verite Félix Tshisekedi aza eli bato musu bazo ba aza nommé Kabila nda nommé o aza ke eli na ba électeur na ye ya IDPS, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup na le boss Josué Didi Dipumba to so mambe belé na émission oyo. Museveni na Paul Kagame baza na Kinshasa. Ba ko kutana na Félix Tshisekedi, ba ko kutana la nini na kati ya hôtel Béatrice et place wapi Félix Tshisekedi azali. Tozo kaka paraît-il recours il y a Martin Fayulu babwaki sango to babwaki sango te. To solango na kati ya émission avec Général Malila à la pression mote. Général Malila à la pression mote. Bienvenue dans cette émission à Bissau. Yannick Wenge, bonjour, bon après-midi na binonyo soba journaliste au Bosala Verite na kati ya mboka oyo ya Afrique du Sud pe monde entier mobimba pe lisusu na Congo France mobimba na boss ya Congo France. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, président, il y a République démocratique du Congo, batumso ba baza eli, batumso ba aza nommé, n'habité ba congolais, ba sepelaki après misusu ba sepelate, n'habité réaction na zalo nini par rapport ya ndenge Félix Tshisekedi mwana mboka a commis président de la République. Réaction na vraiment eza mabe makasi po na ma Félix parce que Félix a dit le la papa na e. Félix Chilombo a sali ba je o papa na ba na sala le défunt papa F.TSHISEKEDI wa Mulumba. Bajio papa anda sala neni. Bomisi batebele, bomisi betide bela, bomisi batebele na Kinshasa. Mais bazoka mbongo pas Kabila futa kabango. Alors Félix a signé par ordonnance moko boye, makambo moko boye biso peuple congolais tolingi yango te. Donc Kabila a choisi Félix. Mais muto a battre une élection c'est Martin Fayulu. Donc je suis déçu, mais je suis désolé. Ok, merci beaucoup. Mais encore on va signer tout monsieur balobi eza solo te, monsieur balobi eza vrai. Na habité est d'accord on se fait ça signer à Tikeli Kabila ba ministère à makasi pe Tikeli à Tikeli na ba armement. Est-ce que c'est solo? Papa, Yannick Wenge. Yeah. Je salue à passant Congo France mobimba. Yeah. Bisa tona mamba aventure te. Bisa combat oyo
bana bundango pona Felix te to bundango pe komba pona IDPS to bundango komba oyo pona mboka ezala libéré yango na lobby donc voilà Felix azala ko la étiquette azala lokola étiquette moko bo biso pom na biso bitumba oyo to bunda pendant 18 ans to bunda pona Felix te donc ana bien to bunda ngo pe pona IDPS to bunda ngo pe pona Parikote to bunda ngo pe pona FCCD olani to bunda ngo pe pona parti vital te to bunda bitumba oyo parce que to bundi bitumba oyo to évacuer police kanambe na kata mboka na biso to évacuer ba Rwandais na kata mboka na biso attend beaucoup Félix Tshisekedi va créer par Kabila a biso que Kabila il faut assurer Kabila sécurité mais ça m'étonne beaucoup to koyokana ka jamais faut combat bandi susu ne makati susu. Par rapport à Balouba, à côté tribalisme, après nomination à Félix Tshisekedi, Balouba à côté vraiment tribalisme na Congo, tout le monde a ma vidéo, et à Babouzo, Némon, il y a bien été. Réaction des amis. Papa, ah, toi, on a beaucoup de séquaté. Ah, toi, on a matambate. Ah, biso, toi, on a ya kolia ba muate. Biso, on a ba muate. Donc, na marché, to somi musuritole. Ah, toi, ya makambo te ke ya tribalisme. Le tribalisme na bango basala ngona ndenge na bango. Biso pa na biso ezalinde to evacuer politique nambe. Olandi, le tribalisme na bango biso sali komba oyo. Bato bele ba bungsi milimo na bango pona baluba te. Baluba baza banani. Baluba baza spécial pour les kabatinyoso. Olandi. Merci beaucoup. Baluba oyo ko fiotola manga na ye. Na général Mali na ko charger pona ye. Parce que ngana muluba te, ngana mumbo ya Kisangani. Olandi, ezala to ngaki boy. Soki Martin Fayulu azwaki. To Felix Tshisekedi azwaki na ndenge ya bien. Ezala corrompite. Kakanambe kanase, enfant bata, enfant de la rue, mona balabala, mona zanga tatara mama, wana ba bucha mbula. Oya convaincre ye lelo, abi misaye parce que ya yebi de que danger na zona ngoto Martin Fayulu azali parce que même bazala sima Martin Fayulu nani moika tunga sima Martin Fayulu babine binemina ye jire yango wana adimisi mutu oyo kutu a gagné de Félix il n'a pas gagné les élections a gagné les élections mon côté mais l'imbécile politique Nambe a choisi monsieur Félix Tshisekedi pour travailler. Ouais. Donc, on a mis ça dans un contact, on a fait un conseil. Donc, Balouba, il y a un kanga minoko na bango. Oh, tout ça, Balouba, kanga minoko na epo. Namani, la refinga, il y a qu'à moitié. On l'a dit. Merci beaucoup. Monsieur Malila, Museveni na Paul Kagame, Bazara Kinshasa, Bagana Kokuta na Félix Tshisekedi. Réaction à eux, Anine. Museveni na, Bagana Kokuta na Museveni na Paul Kagame. Bagana Kokuta na Kabila, parce que Bazara Bentere na bango. Bana bentere na bango. Donc na lobi boy papa. Yani ki wametoka na bie toka na Sony. Omoni bato mbele bakufi na babeni bato mbele bakufi na bakapital. Ah biso ba ma muteke Felix ça ya ça biso ba vanti. Saba Felix ata si biso ba vanti. Ako sibi conséquence oyo Kabila sibira ngo pendant 18 ans. Et ça ba vanti kututé. Olandi. Paul Kagame okende na Kisasa na Museveni pona nini? Félix ayo ka peuple. Oyo peuple akoloba yango ya kosala. Olandi. Kapiru jiwana oyo ya komata yango. Pona peuple. Eza pona yete pona mama na ye marti te. Eza pona peuple. Bato bele la bungsi milimo na bango mama na bango ya Félix. Na ete Tshisekedi. Asi ya basomi milimo bato wana. Basomi yango. Voilà. Donc comment ezane ebandeli na lebandeli parce que atasa wasali gouvernement bakotambola kate bako donc akozala kutu plus que Kabila. Merci beaucoup. Jean-Marc Kaboun, secrétaire général ya IDPS akena ipo akutana Félix Tshisekedi, secrétaire général mais baboyi kokutana Isaïna Tshisekedi paraît-il Félix Tshisekedi aboyi kokutana secrétaire général IDPS. Réaction les amis. Yango na bisi oke problème eza mambo ya Jean-Marc Kaboun ala secrétaire général ya IDPS
mulile za la kati un secrétaire général ya UDPS oyo azalaka na Félix du 1er au 30 koke nokuta na Félix Tshisekedi baboyi donc mulile za la kati Félix a trahi Congo. Félix a trahi biso na ndenge moko ya kosakana te me tokende tina suka. Oh, donc yepe bokomi na komba pe konta ye. En tout cas, commande bandeli ne siko le bandeli po na ye. Bon, trahison oyo esali biso nzoka azotia biso rouge à lèvre na monoko. Ntango bato ayebisa bino ke mutu ya FCC moko aza kuna na baopposant totiaki yango balusi me ekolunga solo bimi na miso ya bato ke mutu ya FCC yango ke Vital Kamerhe ese Félix Tshilombo. Donc biso tosala bavantire te papa pouvoir akende nango akozala pouvoir akotambola na tapis rouge mais akotambolaka te po parce que ndenge eza peuple biso tolingi te soki alingi totambola na ye bien il faut aévacuele biso ipolitika nambe na Congo te tous les gouvernements oyo ipolitika nambe baza na Congo te c'est ça tokotambola na ye soki ayokeli biso te azoyokola costume na ye na cravate na mabundi na ye na lileti na vie claire na libumu na ye na komona esika oyo nini biso tokende na ye. Merci beaucoup Général Malila. La minute lokwa ya Kabila akei ba musicien pe bakobeta na ba concert pe kozala na banda. Papa, wa kopesa nkanda te. Musique ekosongaka te. Musique ekosongaka te. Musique ekosongaka te pourquoi? Parce que dernière musique esonga soki tozalaki calme pe free pe tozalaki libre. Mais du sûr osaki barwandais bazaka na mboka wana musique ekobetaka te jamais ebandi kobotama te pe nano ekoli te ekobetaka te. Parce que Félix apesi pasi epa bamusicien. Bamusicien wana bamoni pasi kala baza baresponsable baza na basi baza na bana olandi pendant 18 ans babetaka te tolukaki mutu oyo congolais de 100% oyo biso tolingaki mais le congolais de 100% ngo atrahi biso musique ekobeta kaka te donc esusu inisuta lisusu. Ok, merci beaucoup. Le Weranson auti kokatana candidat malheureux na députation nationale pour supporter qui peut Chadari n'habite ces années le quoi Weranson na moi c'est Sylvie Mampata ba mais wana baza ba buriki papa soki ata Weranson na katani na ye to Sylvie Mampata katani baza ba buriki etre Weranson akosala nini na kati ya parlement kuna koloba français yango ya wapi mwana na ye nde tanso takozala député exaucé po atangi mwa classe papa Zoba est-ce que soki bateta motion aloba ta est-ce que avant qu'on s'exprime devant baparlementaire kuna na kati ya parlement français yango eza wapi papa totalaka nanu makambo mosusu tozonga na nsima olandi wera aza pas même na diplôme soki ya etat soki azongo mpe te mpo bango babanda oyebi na ntango kala bana olobake bango basalaka miziki babafoyu donc wera akata classe kala olandi donc tivi mapata ndoki atiki eglise poko bango bakaita suwe na bango ezalike bake na députation mpo baza bavoi bapesa chadari mais nzambe abeti bango fimbo alors Weranson namoni mayele moko oyo Weranson nango te oyo akotelemela biso na parlement alobela biso. Ok, merci beaucoup Général Malila. N'habitez pas total siko message des années na congolais parce que le 15 recours ya FAYULU na cour constitutionnelle suite dans les banara te réaction des années pour moi message pour toka bana. Recours ya monsieur FAYULU ezali nango mais lokola tozona biso ba juge wana ba juge Kabila. Papa, recours yango faisa ata na CPI. Recours